merci Nabino Bayonso bomesana kolande émission na biso ya bino balobi sans audience émission ekota kana banda kuna bino vraiment sans ebeta porte na yango balobi lelo mama Simblanche ko panzaka teke boyebi Simblanche mesana ko panzela teke fort na ba invité na bino oyo bino moko botinda kanga Simblanche na lukela bino balobi lelo toza na des invités na biso na plateau na biso oyo nga mwana musana na bino na uti ko lukela bino. Ah, merci à mon boss. Merci à mon boss. Ceux qui vraiment Simblanche a vendu na plateau zo vimba na boye donc azo manga na boye eza pona papa na biso Petro Kangila motema mama na biso Tete na lobana seka pona za na kanda batute na yebike bozana posa boye ba invité na biso wana baza banani boko ye babango na sima ya elema na biso yango suivez. Na ko sabino lay papa Petro Kangila foti ngate président sola sondage yaya tambula na mukiri omona makambo babotaka mutema babotaka mwana te recevoir biloba loba tosuka ndesando mutu ka idemare recevoir ne ropenga ba abwaki focal bokasa sando njera sando bokasa yaya batunya subaso wele sando yaya tukomi na kati tubandi kulungwa mutu ka itondi tusakukende tukomi biso nyoso na bongolo recevoir bandi baya liboso pesa mbo baya mibale pesa mbo baya misa yaya njoka te na 4 miba mutafandaki na suka foteti akoti silibogu na poche abimisi boy carte la gisi bino moye ba recevoir ya Congo papa Petro Kangila biloba loba recevoir bandi OK ba bino on a transporté on transco OK ba bino to futa versement wana mkochi calme suis occupé iti hotel iti recevoir boni koyo azu finga yaya to komini bosa susiati mawisala wana nakauka mukonja lobi di chauffeur na okita awa chauffeur ba yana mutuka na yetiri bosa suswaf akangi mutuka kokita kiti boy abengi na Kiswahili di muna yangu unapatia yanga baba mnatosana putoro basi mnapatuka bangu lelo mbele tosana putoro mashembe yaya bakangi biso nyoso na mutuka na chauffeur na bakilia arrêtez yaya et là vous ne pouvez pas l'état de ya mboka merci pour mi collègue so beta fimbu ça dépend ya santé soki batali santé na ngango wanzu ndenge na konda boye umona moi 3 fimbu mupanzi soki batali santé papa Petro Kangila na poto auzwa 32 fimbu 32 centimes yaya ba beti biso fimbu ba kilia ba recevoir na chauffeur mutu ka ilunga transport et komi kunde bembe mutu na mutu azolela na façon na ye mama moko muluba zaki na kati aboyi focal papa chauffeur loki zanga wana zo traitement yaya recevoir na porte bandi bali boso ça qui la rambo deuxième banque qui la rambo la boy sou bête là ce soir vous vous a rambo na ngai yaya chauffeur na vola bandi abeti pot ndundu oh kabisa moto ko chakor le je fojine baluba bazamitema mabe bazu debu congolais balongoli yango na français et commis na chiluba bala bango boye debu congolais na français commis na chiluba debu mamuwen ini tatuwal muyuwal mukuno wa chilombo wa kabamba muluba kamui muluba ya kanku muluba ya chanda yaya lobi kukamwa musukwe koti na nganda mutu nyoso arrêtez na mugroso na bakilia arrêtez yaya na yuka machora lobi bon mutu nyoso bonu kutaina misapi oyi bugoyoka sori ya makaya diamba bukanga ye taliboso yaka azumi sapira ye nazola mukonja di omedi diamba tante na ye bakangi ye ntambala ye misapi nazola mukonja yo bakangi ye yaya
troisième personne oyo azalaki na nsima wana alobi boniko oyo nga na noileur nga na yaya bakanga basalanga nini azwi misapi na ye azwi liboko ya gauche afongoli ceinture azwi liboko amelelaki diamba mbala moko tina munoko ya nsima abaki yango kiu yaya abaki misapi ya diamba na munoko ya nsima akangi ntango komi tu na ye mokonzi abenge edi yo yeka aza kuya na fiere aza kuya abimisi misapi na munoko ya nsima mbala moko ye na mutina zori ya mokonzi me yiko mokonzi yo omelaka badiamba to banie soki na akusa tuna mama vero lukwikila mbunga ate na lobi mabe mama okomprendre ke mwana akoli yaya kuseka isekisaka lai na otia na yeye sele mkubanga te papa musuku kaka musuku wana na kati ya rompo ngaba receveur na bela batu nyonso kingabwa batu nyonso weli mutuka na kati yaya mama moko azalaki na tiberi azalaki na mulanga lokola ya leka ye mutuka eza kokende mama wana azwi mulanga ya tiberi abendisali te ate na se ya makolo muyibi azalaki na deuxième ba alobi mama awuti lufwa aomela bakizomba baleka ye energie ayeba ngai mutuka eza kokende mama wana mpe azwi su mulangi na ye abendisi mbale akitisi muyibi alobi bon voilà mon tour yaya muyibi abendi mulangi wana yeleka ye abendi yango ameli abandi kumela ameli akati muke akitisi azongisi na se mutu eza kokende tolu ya suka bandeko mama wana pena abendi mulangi abendi ya suka oyo bimaka ya buli ya bamungo wana abwaki na kati yoka muyibi yatulu oyo arate ngai naokita nango nazwa na butei naomelela yango bamapa na zando esika nakopelaka yaya muyibi azwi mulangi ya sante mama wana abombi yango nyonso ntango mama sante ye aluki mulangi na saba isa te aluki koto isa te bana moko alobi par chauffeur par receveur naza moto maladi nauti sana nazobela tibe mulangi na ngai ya krasha natangi na sezawa yoka receveur mama nayebela kute yoka muyibi mama excuse tibele bomaka eske mutu ayebi yango mpe ozwanga saka lokonga muna yebi yango. Merci nayebi ke na bandako bo beti vraiment maboko pe bo sepeli nango nayebi sa bino biso ndi makambo biso ndi ba simblanche to makambo donc ya ko samba vraiment ezate kande nayebi sa bino lelo na ko panzaka teke nanga na ba invité na biso baza sur plateau na biso. Bonjour papa Ngwanzu. Bonjour maman nanga Simblanche. Ngamo na bengi yo papa Ngwanzu. Ngapi na bengi yo mama Simblanche. Nalingi oyebisa bay o ba olanda biso papa Ngwanzu na monta aza nani? Aza comédien, aza musekisi ya ba Congolais, musekisi ya bani ya Congo mobimba. Oui, papa Ngwanzu aza comédien, aza muto azo sekisa Congo mobimba. Balobi na plateau nazaka kana papa Ngwanzu te, nazana muto botinda kingana kende ko lukela bino. Bino moko boyebisenga ma Simblanche. Toza na poso lukela biso mutu moko na kende ko lukela bino yeyo. Bonjour papa. Bonjour maman. Nalingi yo moko o se présenter pa Baïba Olanda biso. Oh, merci maman. Kombo nangai papa Sola. Otubo yebinga kombo nanga papa Sola ngai yo. Comédien na bino. Waza pembe na bino. Azala musika na bino pete. Nga kombo nanga papa Sola ngai yo. Papa Sola. Kande boyebisenga ma Simblanche. To ana posa papa Sola. Mais papa Sola to mona ko lisusu te na monta nga bayebisanga ke papa Sola kufa. Bayebisanga papa Sola kufa na masola papa Sola zala lisusu na yebi te po lelo nga mona oto lukayo na monyo mena masola papa Sola zate. Maman olobi ebele je peux dire que non. Nga vraiment na kufa te nazali ngayo papa Sola. Mais zo benga na papa Sola ngayo. Papa Sola ngayo. Songa na kufa okomona ngali susute mais nga bayebisi nga papa Sola mamba théâtre tika na komane na muta politique balobi papa Sola voyage kwenda vutuka alobi masola ngo akoka na ete po ba leader baleke belé
Bon, maman, en tout cas, aux maman journaliste, aux qui ne passe partout pour nous information na biso ndeni ba artiste comédie ba lekaka ndeni ba artiste comédie bazalaka ngana kufate en même temps na za politicien te ngana na monde art ngana za artiste comédien na kotikala toujours na artiste comédien na kozala te ke nona ke na kolana makambo ba politicien non ngaba biloko na zate ba biloko na en tout cas maman loin de là mais papa Sola loin de là oui mais na monde arosate bato kuto biso to yeba ki hein papa Sola zala ki me ba o ba yena sima na ko tangelo moko na ko tangelo lo ko andeti ba réseau hein président ba réseau bisiko za bambote yango ba réseau papa Sola ba président lo ko ba papa Konzo ba président Konzo bambote no yango hein papa Sola mozate omoni balobi zanga mbongo ba valeur à moi si akatelo fufune kateme biloko na kasa kwanga oh na lo bango pour le moment allo c'est-à-dire beaucoup et on a so ba allo c'est-à-dire na obenga sko milimo oh parce lo benga milimo parce la biso balobi na grâce production biso bonzambe parce la milimo oyo kimsanga na plateau yango siko milimo na so benga ngo yango siko zunge ya sikoyo omoni ngane na zaboyi na milimo na zakalango babi so mona esika nyoka zo mela mai so mona esika nyoka zo mela mai c'est-à-dire ezali wana c'est-à-dire so mona esika sikisa papa Sola c'est-à-dire engelo bibeli na baton so tangelanga bango eza bana nanga na lo bango clairement na lo bango parce que na monde art eza art onga na botama nango na force en te na force à rater mais papa Sola c'est mo boeto monaki yo en tout cas oningisi penza Congo monde entier vraiment oningisa ki pe to ko mona ona site mo boeto otanga kombo nango te po balobi na minute au site eza na makambo eza grâce production ozaki na site wana pe na to monaki pe na mo bate belé mais na minute ozate site ngo kenda. Bon maman en tout cas ma journaliste c'est bon maman ozutu na question qui toko po oyeba ndenge nini makamango zo kendele en vrai dire nakolo bango en vrai dire pour nangai nakoza la penza keno pour na ba site wana na lingango lisusu te na vie nanga pour na nini to sala ebele so na yebisio na minito e pesanga ko na posa ko papa ko le die papa ko le die koyo eloko suke zo lekela papa Sola pardon ko le laté eloko suke zo lekela nga série wana yo bande osala succès ba konzo bazala été mais na minute o konzo nde makambo na minute ba raison nde makambo po yo lobi nike bazana bana na yo kande na ebisa bino ba bien mission na biso ezaka na polémique ba bisa polémique nga Blanche na ozate pa Sola lobi ono konzo aza mwana ye pa Sola konzo bime pa na yo konzo na koloba mona ministre o ne na zaboye nana ndako o balubaka so zange loko omela mai ozolikana ba opisa yo pina ba réseau ya papa Sola na ba réseau ah oui ba ayebi na moment oki ba obinganga Sola ne makambo ayebi na chaîne moto zane quelque ayebi en vrai dire maman obi ke so pisinga posa ko lena hotela dona makambo zo tangela nga batwana ya bana nanga basa bana nanga bana nanga vraiment ah oui na ba msu ba longo na bango ba komi na ba passer parce que ba moni nini yango na sio na ngina benga milimo to benga wana c'est-à-dire quoi to kuta na bango na bisika bango so bakendaka mutu mwa lo benga lo mazate eza moma mo atamwa muki poza ba msu na mema bango na place mo bo sikisa zo sala mamsunga mna pisai sans audience yo papa Sola lobby konzo ba réseau succès o bino bo rené nango ye muta pesa bino comment neti ba réseau comment ne pasteur po azonga ngi passer po ani ayebi omoni parler oyo eza parler na biso moko boye na zo pesa mbote nanga epa ya masa nanga mbonga c'était grand caméraman ayebi ndako eboko libiso ya ndako ngana mema bango passe partout bayebi ngana fana bona monter boye théâtre nanga sezoleka obika muto obenganga allo remonter wapi tous les groupes yaka awa ngam na mema bango ah oui
na boya kate tous les groupes yaka so bakutinga na fana avoka mutu tout respect po ebi ke non nazala kana problème na mutu te mais nazala sko rankine mais siko bana ngonde bana succès mais yo succès na minute exacte succès na bango ya Kishasa yo azala nini sia nga somba lupanga na âge à 18 ans yo sanga pas sur la tika boy dans la minute to lo baboy papa sur la zana lupanga somba na âge à 18 ans donc bango bana ba on elote ya eloni pas sur la tika no boye tika boye na bayaka awa oye ana bayaka moteur il y a $200 aussi moteur à $200 aussi pas à 80 000 francs et pas à 80 000 francs il y a ketch aussi au monter au sali dépense il y a 250 000 francs congolais zana bisayote aussi yango o tchena couleur yomo aussi na couleur o sombi couleur o bandi ko betango tant yomo musuna kuta azo tcha couleur yemo na ketch après lobi obimi o tchemo essence o bandi okende ko checker ya mwande tayanga ya zana biso mama zana bisayote babe zangate nalobaka ne mabete nalobaka na ba producteur na ba nini mais yeba tcha na mutu no nde na sabo isola car nanga tout kananga ce grâce production ya papa nanga motema o kakeno oyo na fana nanga na neya lelo ka publication ya babiloko mona publier mais epesi panique na Ishasa oui ba photo apamba donc eloko ka pamba na salika ka grâce production epesi palpite batu bamso ko benga na téléphone epeke ba e ba ko benga na téléphone so la oza mabe oza boyi non na niamite parce que eloko vraiment o elekelinga olobini ke mituka o bango ba otambo nango basoma na mbongo te za babiloko oyo mituka oyo za manzanza ba kesoma ba monter na bango na victoire ba kotisi na kati ba beti kan po lobi bien yo moko mona bango pasola oluka polémique te oyo nini te ngala luka polémique te mais bina luka rango siko na luka rango siko siko ko luka nanga ezaka ndeni omwe babuzoba ba sala babuzoba ba sala eza buzoba omoninga nako jamais na vie na ngaya omoninga sona lingaki ke nona sala lokola bango eza nango msikata eza nango mususu eza na braza awa mususu eza awa ka omonika ka aso bimika awa na kipwanza awa eza na jeune mo azana eza na pena mbongo mususu ngo nini pasola te eza na clair te omoninga émission sans audience tozaka clair papa sola mususu ngo nini esanga mawa eza showbiz pesa makamaka nini mapesa yo showbiz menga bayibisanga papa sola yo pe okota na showbiz mokokano makambo to kimaka balobaka ba na salaka te me ba c'est-à-dire batunde so lobi ke paso na monaki yo c'est-à-dire beaucoup mais pour le moment je suis seul balobaka mais pour le moment balobaka ngote ba koma siko koloba paso la akoma go sambela pour que aboya biloko wana mais pourtant na sambela raté naza vraiment vrai mutu ya mabe na mutu ya mabe na vie nanga nalanga pe mabe ingénieur Munga olanda biso balobi ingénieur a solo liso batankolo kuwa est-ce que soki ingénieur Mbunga yo ki makambo pas solo yo lobi bien yo mto benda bango bayaka ko monter kuna vraiment pas solo binga na yo kelo mawa te ma omoni nga siko problème ezanini nga soko kelanga mawa ko kelanga mawa te po nini ngani na soko la ba parce que bazane baza bisika ofanda te ba place na bango kuta ba répétition nanu omoni bango nde bazana bakoma ko kenya bato oyo akepa mutu te ngalela mutu te ngalela nde na zaboye omoni nga mutu kanange ko uta parti Italie et pas papa nanga apôtre molimo nanga et pas donc motema o kapina que non papa nanga ya molimo apôtre voté motema mama Suzana na kati Italie ezoya yasir est-ce que tunangani siko ngasiko mkolango na ozande yo mutu basika na bango ya bango siko ya bimbamba o bachaka couleur o bachaka couleur neti pichwana gotanga sukombo non tanga le souté mais yemo déjà comique za ye tatambo na kimbamba et pe na yo ki sou petit moko boye nani le susu oyo na mbwa moko boye ya producteur moko boye ona sala na vie na ye alenganga amunanga alenganga o papa sola to sala ba biloko na zuye na matisier producteur alengi yo alengi ngai na matisier na matisier boye o ki faut sentir producteur wana
akezwa batu lokola batu moko boye bana oyanga non pas sola mais nga bayebisanga ke na otanga nanga kombo ngande eza mission na nga na tanga nanga ba kombo ngande eza bayebisanga ke omemaka bazuma pe bazalaka na me bazuma ndi batu abalukela yo hein oh papa monga sona bengo papa c'est-à-dire parce que là tu pantalon so la tête nanga bengo mama tala oka kenya ke mutema mabe isali o senti bina mutomemie ailo na 6h yokuna la mukita ailo 6h pour aller au tournage mais erba moni ba producteur ya monaka mutema oyo ya mangolo asana ngotete o apesi papa na biso Petro Kangila papa social papa Petro Kangila il faut zala mais pardon hein eloko elekelanga koma yo so bomba producteur na yo te ozo tange boy oyibite ba yiba ba producteur yo za lesa ko tanga producteur no ba oyibite na ngai nde na zaboye na ko bomba e jamais aza mutu abatu parce que ngaso meki a pas colonel Tambouazali oui nazana maman na colonel Tamboué so ena lo ba colonel Tamboué donc nazo biso na minute o na kin don mutu asaka na ngasute le tikalaka muke na bando donc omone za boy na no tambo siko na ba soda hein donc na biso bina no tambo na FARDC menga ba ebisinga ke ba bi yo na TV ko kana osuma kambutu yango mwana o yango moni oyo ko na YouTube hein na grâce oyo ko na grâce production ba bi okimino TV pokuna mulunge nga batute maloba ka batu TV Chassa omoni TV Chassa oui c'est bon mais TV Chassa obi que non to futaka mbongo na chaîne mais batu batala ndako eza gratuit na soka eloko mo vous comprenez voilà c'est le liboso to futaka chaîne mais chaîne futaka bisoté merci na biso lelo tchana mutu no mama et pe na bisa lelo lelo nde na saboyi oui et comme système que non na futa mbongo a chaîne zo te pa mobile na ngai ya showbiz oh papa fika boyeko mais place on a comprendre bien te OK zana bandela mbongo to futa na chaîne lokola nga na mobile siko naza moninga naza boy siko nga na mobile mais siko naza mwasi na mobile na ngai merci mobile na nga sikoyo afutela nga chaîne merci papa papa sola lobi boye donc mibale bakomi bango ko bala na dadu kanda na France makamango luka kinde yango yo balobi nga batute po nga pena na sima batu bazate nga vraiment batu na sima bon colonel Tambouazali motema ya mabiju nyota oyo keno le soke na pala fongolo penda do koti pena na résidence au fandi à l'aise hein mabiju Tamboué je te salue pas sola est-ce que vraiment ndengo yo na YouTube po ko sakana te hein ezana batu bazo bete est-ce que okoka e bonga na bandango lelo na ndenge ke kuna eza ba msuba esika ponga na banda odakala na zimu ko mutu azana 0 ana $100 asombi matériel na maboko nanga eye efana katanda kunanga nazo tourner na ye et pas zimbongo ebele et pe asali sous deuxième chaîne na matadi na zwe na 0 na babiloko nanga mayele nanga onzamba pesinga yosko exploiter mayele nanga nzambe siko salonde apeso punition tout nanga chaîne na ezapi ekufa ba babike no so mona place nyoka zo mela mai odaye nga ba exploiter ngate nga so exploiter nga odaye et pe na solo bango clairement na zo so vérité omoni nga zaboy et pe ko constater que non chaîne on a obaso benga grâce production eza mutu msté eza bof nanga papa to kangila vous comprenez omoni na vilelo erbozana batu linga osana mutu bien ngai to signer contrat na mutu wana tala mutema nanga za mukuse akomelinga alobi to sala festival moko boy festeto to sala ngo OK non to sala nini to sala eloko moko ya ba artiste comédien ya kim lukelanga ba artiste comédien zela na biso na bandi akomelinga lukelanga esobe lukelanga sai lukelanga vie masasu lukelanga bambote na bino ba vie bambote yango OK lukelanga buibui
lukelanga pakalowi lukelanga bato vraiment ba osala vraiment fierté na mboka na biso yo na bisayo et pe na solo baboy oui bato nyonso lukelanga ve tito bato na bango bon terme ba vie wana tout ba yebi kenga azosa tout tuna nani Boui, tourner Boui, jour à zoke tournage. On a fait na biko bimate na zoya. Bato na nyoso na okana bango. Obi ke na keno kuta kute et sobe kute na répétition. Abisinga moi na boss yaka. Via tindo mbongo ebele. Bano pena masanga. Na mbongo nanga mona poche na bimisa $20 to bando pa na masanga. Oh, na spectacle na pendant 1 minute na peso ka $20. Oh $20. $20 et so ba bisa bi amisi na longwe to kitina na kitambo na kuta sai au sala publicité ya eloko mobo mwana lobate na wapi na salo salo wana kwa mwana tanga kombo ezate na kutie penda wana abisinga leki mopao c'est-à-dire na omona que mais botunga na bango pe botunga na bango oui to yokate to tourna kutute to tourna te ya na mutema moko abisinga mwana mo leki mopao sola ngamela tembo osombeli bango na mbongo na yokate mama na mbongo na ngai yabisa fana na kuna na sa publicité ngai bena okay yabi fana na fana salo wana na fandi quelques minutes boy mwana ma zo benga APC $30 oh yebisanga muto sa publicité eloko moko boy apisa combien ya wana biboy na ndenga bi to putana te to swana te naza posa ya muto wana te naza pour le moment naza na chaîne o bazo benga ngo Grâce Production. Babi la minute yo chaîne balobi chaîne Grâce Production de Makambu. Babi bozo ba chaîne bino so mike bo kanga ngo po chaîne eye mabe donc vitesse ya donc Android quoi. Papa Sola. Omoningai mama na loba mingi te nga pour le moment nazande na fier. Fier nanga eza po na chaîne ngai. OK. So comprendre mama. Fier nanga eza po na chaîne. Chaîne wana nde toza boye eza chaîne ya batutu. Neti na poto nde naza boye. Naza donc mutu a senti pina que non papa Sola zali. Mon actualité lelo oui kin oui pas de problème. Na flasher ga moi bilo mon kin awa lelo comme danger. Mais pour le moment nde naza boye. Opesa makamba. Talaka nan na bandi kutute. Mais nazui agence oyoke na ko fanda bo agence pendake na fandi boy et yena bablo agence eza na kati ya poto eza na kin awa comprenez arc-en-ciel agence na arc-en-ciel comprenez osati bina geno agence wana et papa Sola yo simbité boy po papa Sola pardon nabi milimo ezola papa Sola pardon po outé ko flasher biso lo bini ndike non eza na batu misusu ba showbiz papa Sola pardon po yo pe déjà ko déjà bata ba agence wana en temps monsieur po continuer masolango est-ce que ko tangela biso ata 3 personnes yo yebi bazana kata monde ya showbiz oui na showbiz wana obi na showbiz batu baza natangelona nga awa nga zo bana mutu alibosona azana na potona oa bebisino bana nono na théâtre na nano obiango no ngana zana nga sola nga komola nga sola mutapesa nga oba kombo wana mutapesa nga eza pauvre na nga papa tatu kalombo papa ya molimo epe abatizanga epe aloba ebele na zakaso na fandika inane na nga na eloko te so na ke na cimetière na ye na lelaka so na leli kaka boy mwana ne abimisa na vie na ezanga paso la sikoyo okotengela biso ata 5 leader oyo ndimaka oyo ndimaka ke ba osape na musana bango bien pona ebike ba boy sepela ba misusu oyo linga so bisinga boy libanda sa botengela biso ka se libanda ya libanda exemple ka mtu na ndimaka Fally Ipupa te Fally Ipupa za mutu Fally Ipupa za comédien te non papa na bisinga ba leader ba tebele mbunga pa za leader Sarah pe na poto za leader Vidal pe za leader na bitangela biso ba leader 5 leader papa Petro pe za leader yo ndimaka na monti na biso art 5 leader oyo ndimaka na monti art na monda art 5 leader ndima bobo papa bobo na ndimaka papa bobo nandima Hervé 5 kasi nandima Banza okomo kima sko eloko sko nandima sko o tout
bongo bon na bakisilo moko bongo papa na biso Tito kasi na ve Tito nandi makaime aisinga yo sino monio saboy sogo sali yango bien te c'est le moment na olongola ngadi papa olongola ngana groupe na savana okenanga na kenda pe groupe kufa bafane kufa tadi quoi omoni obabenga na ba Congo donc bafandela yo bafandela bango omoni ngai bafandela bango et puis na lobango na di mama Mélanie oso comprendre ba mama oyo onga na vina nga na zalaka so na fandi boy abengi nga c'est bon oso comprendre na fanda ka boy na salaka fier na bango. Merci na ebike boze belé pour na kolanda émission na bino sans audience. Balobi merci à mon boss. Balobi yo to lingo tango mingi te poto banga ba yo yiba yo. Balobi muto atondi si sim blanchard. Openda tondi si balobi ingénieur Mbunga. Babi moto moko bien quoi. Papa Sola. Siko na ndingo lobe belé aw. Eloko nini ya sika oyo memi na YouTube. Oye ko sala ke batu wana bandima yo. Eloko nini oyo memi. Eloko sika na. Papa Sola lobi mingi Ah oui, eloko sika na memi nano. Na zolo bango bien eloko liboso na ba onyo so bakufela bande wona bango. Toke na bino elongo nano. Pasa mama lela so ekomi awa. Pasa ngali ngakole la tele ngakolo. Na ngai na ko fala ngai. Pasa loka siko memi yango ya kolela. Atenge so bakufela bande. Le 1er août tokuta na cimetière. Le 1er août tokuta na cimetière. Pasa la pardon comment bang ça. Vous comprenez? Le 1er août tokuta na cimetière. Erozo ke soko. Na so erozo ke soko la. Na cimetière le 1er août et to ke soko la. Yeba bien ozo raisonner ndeko na yo makambo sala. Bamsando futo Minerva li kamtake. Siko yebisanga Minerva na futo losusu. Uzande kono moboe soko bimi bo apeso mbongo. Osenge bo apesi yo siko o perdre ye. Yebisanga pour le moment o fandaka boye. Bamsu bona problème à lupango. Soke boye bise ya tela problème ezakuna alobite boya bofana fan de l'ora siko memi yangwana fandi sibino et puis bozo yo kaye pour le mois bo perda ye yebisa banga le 1er août tokutana na cimetière. Quand le papa Sola lobi ke le 1er août biso nyonso tokuta na cimetière na ebite na cimetière tokola musabana ni ponga sim blanche na lela mingi na koma kasenga na lela nanga lisute na ebite papa Sola kula na cimetière soka zana bai o ya kola musa po lela bango papa Sola moya suka na yo ekoyeko zala nini mama moi suki lo bébé na kufina ngate metokuta na le 1er août na cimetière na kufina onte ba o ba we na biso ba c'est bon elo nga suka ma journaliste vraiment merci d'abord na peso merci ndenge otala ngai merci kana nga et puis na beng so susu na répétition place naza et puis otala ozo répéter wapi bon nazo répéter naza toujours semaine na yolo awa naza na yolo et pas à maître Toro. Fogi Toro, je te donne. On a plus son son habit que je te donne, c'est-à-dire, na opeso ma pamboli, na opeso ma pamboli, na plus son bot. Deuxième, nazo, na répété lundi, mercredi, nazawana. Et puis, l'homme sonangana loba, pour na batunanga nyonso. Mais en tout cas, il faut remercier bango. Obasala kasola zala. Papa Sola ko remercier le bango pour d'ailleurs comme vraiment na suka oyaki yo mokote moi li loba pe ko ozanga te pa na yebite na coupa papa Sola ozana. Naza ilogute, naza mbolo, naza mwana, naza mutazanga tina, naza mutazanga valeur na kati ya groupe. Ngalde sondage na poto. Papa Pedro sondage. Bino bina bwana somo te bomba producteur na bino mama ngai tini nezo ku bomba te ile bya papa ndenga zulu ba president nga Sola oyobi ba luba nano budi misemo muke na beta mo iloko yo muke na komu ya president nga Sola na papa Pedro ba luba yaya baza mitema mabe ba lungoli debu congolais na français et komi na chiluba yo kino nte mama ngai mama Simbrash Debu Congolais lingwe français comme na kiluba. Balo bango boye. Debu mamuwen
ini tatu wani mbuyi wani mukuna wani chilombo wani kabamba muluba kasongo muluba chalamwan muluba. What is that vlog yesika? Suko eloko nini ya sika yo memi na YouTube? Masolongo yango yo memi. Iloko sika na memi na YouTube eza ibele. Papa Pedro apesa ngata ba yoka bano ntu ya poto. Bambote ne pa banani. Bambote na ngai ibele na pesa ya Papa Pedro Kangila. Balobi yondo simi makam. Nazana mutu na poto te. Oyo ne kubuaka. Banda na buta na vina ngai nazana relation na poto te. Oh. Oui, à part Papa Pedro Kangila. Bongo moi c'est pas bino basi na poto ba koma obala bino Mama, tala santé oyo. Est-ce elongi oyo erosunga famille? Elongi oyo erosunga famille. To elongi oyo eruza moshi na poto. Oh. Soki na koshi tuna Papa Pedro Kangila. Mon boss Papa Pedro Kangila balobi mon boss balobi oyo penza vandi sisi mbele soki bo monanga babi babota boye babi euta musika babi euta musika papa na biso Pedro Kangila ya yo angoyo papa sola bamboto ne pa banani. Oh merci maman nanga bamote nanga nano nazo remercier na yo. Merci. Na pesi bandeko nanga nyonso mbota trop na pesi ingénieur nanga mbunga wasimbi pena masolo les grands caméramen ingénieur babi li son kolo yango wana basanga na baya siku na komi na makambo yango kwa babi Papa Pedro Kangila o babi o bazobenga Grâce Production et Grâce Production eza chaîne oyo ya YouTube chaîne oyo soko beti gaga na YouTube beti Grâce Production ozimba moko Papa Pedro Kangila okape motema Tesha Ngolu na pesi colonel na ngai Tambwe motema ma bijou nyota mbota trop et pe na pesi agence oyo ya biso et pe yango na olo bango agence na biso yango bolanda yango agence na biso yango yo okadon maritime arc-en-ciel agence oyo zotinda babiloko nyonso ozana poso tinda babiloko ya awa na pesi mbote na ngai et pas citas Sami na kati ya Paris mbota trop na pesi mbote pa mama tete dimbote dimbote mbota trop na pesi mbote pa Freddy Bodito masananga je sali osa masananga kwa biloko nanga na ebike zoya na pesi mbote pa mama Melanie mama yanga mama Melanie na pesi mbote nanga epa ya Adel Wika Adel Wika mbota trop yango na pesi yo na pesi mbote pa Fanny nanga mama na pesi mbota trop Ambozo Fanny Ambozo mbota trop na pesi mbote pa Setia Kuka na pesi mbota trop na pesi pa Freddy Duka Freddy Nduka Freddy Nduka vraiment botalara émotion parce que baiko zonga na kati ya parler quoi na pesi mbote pa Sarah Masa Pembe Vidal Masa Pembe mwambangu pour mona awa kaye mobimbe papa sola kaye esa bongo na pesi mbote pa pasteur na ngai Benjamin na pesi mbote epa ya Ladi George couple ya mama George couple ya papa Ladi na pesi mama Charlotte Mangenza na pesi mbote pa mama Suzanne na apôtre voté couple fan na kati Italie mutuka nange zoyale mutuka nange zoyale vie je te salue na pesi mbote na ngai pa Ladi mbota trop frère Ladi na pesi mbote pa mama Georgine Guy Basket Fire Basket na pesi mbote na ngai epa mama na ngai Ani epe ya suka na pesi ka mbote epa bana oyo ya Papa Pedro place motema ya papa ifandi na motema mama Tesha Jérémy na bosani mutu moko na bakisi yesuka soki na buaki yete ba feti yangoyo papa soki na buaki yote na kuzwa iloko te karto ya sosi kuyete Papa Pedro Kangila Papa Pedro Kangila nenge je salue à toi. Merci bozalaki belé pour na kolande émission na biso ya bino sans audience kande na mesana koloba bo s'abonner belé sur notre chaîne votre chaîne Grâce Production balobi chaîne yena bilengi nango yango mama na ebike bozalaki chaîne yena elengi mais siko elengi yango yepa nani epa ya bana wana papa sola obazo benga babike no
bazobenga mikolo keno bana ya papa Petro, hein, Jérémie Petro. O babenga Jérémie Petro, babengi sosoka oka babenga Annabelle moi ça kitoko. Bana kitoko et puis na pesi grâce à production ye moko mwana suka et puis na pesi et pa ya Jérémie na Jemima ya Jemima ya. Bon continuer kolanda émission na biso sans audience, bon continuer vraiment kolanda yango oya ye Monique émission oyo to batuna yamba ki ba betisi bino libaku bon meka vraiment kolimbisa biso bo s'abonner massivement bo s'abonner sur notre chaîne, votre chaîne Balobi Grâce Production. Quant à moi, je dis bye.